Oh, micro yo, et ça micro pas bata molimo, et ça a raté. Faire la kiobeta na micro sur koyo. Tout le monde ne fait pas hier, avec Tinango. Couple boulot va faire avec Tinango. Donc ça va quand même. Et ça quand même musique, et ça la musique. Voilà. Mutakela musique et ça l'inzambe, Satan daiba moko iba. So fait le balado kubanga malembe nazali tata yaba mama yaba nasambo tikana bokolo mokumbi ya taxi kebaka diye milimo ya batu osimbi na maboko oyebya maboko kwa accompagner ngal c'est un péché déjà les soumlinga na sana après la chose boss nani bon mandala boss donc tu vois comment on va dire moi parce que au bois qui déjà nani après la chose té na bois qui était mais na plus on peut ça l'exemple ce sont des païens bah ça va paga nous mais va se glisser le on va chanter encore Tozana batebele bayemba bien aussi pasteur Moïse Mbiye aussi pasteur Mike Kalamba aussi José Nzala Tigana c'est comme ça on tellement nakena on tellement pas nini parce que na tangi po bayemba kabie ba yo na bango ko édifier ba to so tangela ngato yo so tuna ngata question yo mo on mitulu question yo mo so pesi réponse na tuna ki yo question yo siki na mibale nenga se na tadi si yo ba ope bayemba kabie so to ko na tangi ba misusu wana te yeba ke nalise basate poche je le suis le dire neti ba nani o nzamba yiba mote bayemba a o bayeba mingi yo tangi wa nzamba yiba mote baton nzamba yiba sala ba scandale ba mitaka na réseaux sociaux bayeba ka ba gege bayeba ka ba ndanga na yemba gege na mboko parce que ba yebe bayemba gege na bi ke mtamba fe gege pesa na nzebo ya ko felo bide gege na biango moi le gege penza ya église oh non de gege bimi abisi bena misu musu sukutu auti na bande bande bisaka bandeko na banga même tel makolo ba mo soto mona même atama makolo ba yo ba ba bêtise lo la ba wana ba bêtise musu soto ko sangana moi si a moninga le pasteur monsieur nani monsieur Vaseli wana nani ya tanga Vaseli wana nani yo tumbola ngai on doit bien actualité voter na yebi mais mwenga na comme le banana comme le banana oui bien tu ga ba M mona monsieur Vaseli ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi minikola balinga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makela Nzamba lola apambola bino bandeko nyonso bozili bako ya malamu ya kolanda biso na mokolo na lelo émission ya lelo vraiment ezali continuité ya émission auto salaka ça fait 1 an na monike bandeko poto bazo senga continuité na yango nde na bandeko luka pasteur Vincent tellement ba retraite ba makambo ebele nde na bandeko zo été nde bana ya poto surtout Paris France évangéliste Ange Mwamba bazaki pena lisanga émission ne sala ki impact babina ngai pasteur Flamme Luka révérend Vincent Makela bosa la continuité ya émission wana voilà un micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola ou pasteur Vincent Nganolo d'Angola na nzela na caméra tozali na ndeko na biso Cédric Makela l'homme valable grâce na yende bozota la ba image ya kitoko oyo voilà lelo tozolobela est-ce que musique ya nzambe ezalaka to musique ya mokili pe ezalaka parce que to moni bato musi ba loba ke musique ya nzambe ezalaka te ya mokili pe ezalaka te nyonso ezaka musique obeta musique ya nzambe
obeta musique ya mokili nyonso ezaka musique ezali émission oyo tosala un an passé et cartonnaka ti lelo bato bakomaka basabonaka bato bakomelaka biso vraiment bande kosenga continuité nango banda kala mais contenu ya baprogramme nga nazalaki nango na révérend Vincent nde tobande kobalana te nde lelo tolobaki ke lelo il faut tosala continuité ya émission wana. Pasteur Vincent Makela, bonjour. Bonjour pasteur l'homme de Dieu tout fait tout flamme, pasteur Flamme d'Angola. Nzamba pambola. Voilà, merci na yambi yango moto na nzambe na ndengo lobi nzamba pambola ngai na yambi yango na kombo na Yesu. Pasteur Vincent to dindi directement na émission, na yebi ke émission liboso et cartonnaki pe ezo continuer ko cartonner. Est-ce que réellement musique ya nzambe na musique ya mukili nyonso ne zandenge moko? Oui, na pesi banu sombote bora na biso na Paris, na Belgique, na Hollande, de partout, même les États-Unis, nzamba pambola bino. Bien aimé pasteur Flamme d'Angola, musique ezaka musique nzambe ezalakate, musique pe mokili ezalakate. Mais so na bino lo benana contre la carte profondeur ya domaine la musique. Nepsa bino la fois parce que la musique ezali l'art ya ko combiner ba son ezala agréable na matoi. Yo mona ka même ata mona muke, oko zo ka rinza za pamba ni obetele bébé o mona lali. OK. Ndenge mwana nga presera mwana muke so na tika ka musique awa ezala ya fali. Ezala ya couple buloba. O mona obina ne kaka. Donc akoyeba ko différencier ba musique te. Donc nuance zo bina ne. Nuance na mona ko tumu comme ça to l'église. Tant l'église est sili batuma ataki bafule na biso ana bazo betanze mafali oya jaloux tant to na ndako na ngi mwana bani koyemba. Donc a capter un mbala moko. Capter un mbala moko, mais ça mon pasteur, ça mon muke soka une année demi. Ah que soki 2 ans so nini. Non ka jaloux, yo binza mo ndenge nini. Pa ka kiango. Donc musique ezaka ka musique. Mais ba test na ba parole ndeke sanaka. Ndeko différencier oyo eza musique ba yembi pona lokuma nzambe, oyo eza musique ba yembi pona mukili. Mais musique eza musique parce que do eza do, re eza re, mi eza mi. D'ailleurs, parce que Flamme yo oyebi kame oza jouer sur monene, nano mona guitare ya molimo te. Omona ngona nute. O drum ya molimo yango yo. O micro yo eza micro pa bata molimo, eza la kate. Faire ko beta na micro na sikoyo. Tomona ko fait pas ye abeti nango. Couple boulot ba pe ba beti nango. Donc basana ba ko ndenge moko. Ezaka ndenge moko musique, ezaka musique. Ne ba te poni ba tu ba différence akami ba conquérir saka ba musique ndeko ne petit sur malamu. Ba saka concurrence nango ndenge moko boye etele melama. Musique ezaka ka musique, mais nde ba thème nde mutu ezaka différencier ba musique. OK, voilà, merci pour l'éclaircissement. Il y a question on a posé qui yo. Parce que Vincent Makela, yebisa biso pe bande ko ba Hollande biso auteur ya musique ezaka nani. Mutakela musique eza nzambe. Nzambe mutakela musique. Mais asala ki on a boule que musique e banda ko édifier e banda pe ko délivrer. Donc somme dans ka musique aza ko zala édifier na tout. Na musuni pe na molimo. Parce que musique qui babeta ngo na ba manifestation nyonso. OK. Na matanga musique ebetaka. Tanga fête musique ebetaka. Tape mtazaka calme vandi boye. Eza ba mseza ba musique moko ba musique douce ezali hein. Rappel la tato ki bana mikela ba 12h ba ota ba musique wana. Ba musique douce. Donc eza pona ko tsa douceur. OK. Na nina batu. Musique msupe ezali pona ko longola ba stress. Musique super ki koyemba pona mabala bato mutu libala nezonga to pona libala mutu ezala soudé donc ba thème eza mingi na musique mais musique etika la musique même tasala musique ezali nzambe par preuve on mona ki même na Bible on mona ki David. OK. Tango roi Saul mili mabe kote pa nzambe zeko kota liko na ye baluka ki po azala délivrer. Mais même ata banganga bako délivrer été. Même batromaele bako délivrer été. Même batu oyo batu abwanya bako délivrer été. Mais senga qui était David abeta nzenze, abeta lindanda, abeta musique pour être milima be etika roi Saul. Donc musique peut délivrer ka. Musique peut consoler ka, musique peut kiko guérir mutu. Ça dépend na niveau ya état d'esprit mutu abeta musique wana. Mutakela musique
ezali nzambe Satan da yibango koyiba. Ok, merci pour la réponse na yo oyo pesi biso Pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela, to yana na ngambu ya bakristo o bayembaka. To kende ka bongo na ngambu ya bakristo o bayembaka. Est-ce que mutu oyo aoyembela nzambe akobwaka mabanga na kati ya muziki wana? To mutu azoyembela nzambe akokotsa kombo ya mutu ayembele na ndenga bolingo. Est-ce que c'est un péché ou bien normal, mais ça logique? Parce que flamme d'Angola, musique bembeli nzambe bakobwa kaka batute. Parce que eza pona lo kumu ya nkolo. Baki kobwa kaka batute. Soki okozwi banzembo nzambe okoti bakomba batu na kati, do batopi bakomba lokola banzambe. Lorsqu'on chante pour adorer pe bango. Voilà. Lorsqu'on chante pour Dieu, okotika na kaka na koyembelaka nzambe. Na kopesa exemple moko papa flamme d'Angola pasteur. Yo monaka na tanga Mobutu bazako ba chanson patriotique nde babegaka bazako mbela Mobutu tam susu na bande ko bali misanga po na kota na profondeur ya likambo. OK, bazako mbela tam susu Mobutu soki sa Mobutu soki sa ale batiko mbela Mobutu bako ko flamme d'Angola ne ba okanga omba la bako okanga yo et c'est interdit osomona total ata nzembo oyo luambo ayemelaka Mobutu oyo ayembela Mobutu po voter Mobutu ya biso candidat Mobutu c'est bobi nzembo wana. OK, mais batamboko bazalaka n'époque wana neti ba dokolo bakisombe balusaki vana mais pas de bawaka bango te do soko mbeli Mobutu obwaki mutu musuna kati ya nzembo oyembi wana bakokanga yo. mais soki mutu oyo aza mutu lokola nga na yo azo so ba respect ndenge wana soki nzambo ba dedengo pai na ye ba ko yemba mutu msuna kati wana te ebongo nzambo azankolo bankolo nkumba bankumu mokonza bakonzi. Donc ba nzambo tu ba yembaka soit za ba yembeli nzambe mais bazo boka ba flamme d'Angola ba Vincent Makela ba nani eza sunzembo nzambe te et comme na nzembo moko normal nzembo moko ya mukili eza pona honneur pona le kuma encore na bisote. Voilà la réponse na ko pesa yo eza vraiment un péché eza interdit. OK, voilà, je crois bande konyo so bozana Europe bozolanda continuité ya émission oyo to sala ki est-ce que musique ya nzambe zalaka musique pe mukile zalaka parce que batu musiba olo baka nyonso izande moko nde yango moni ezali continuité ya émission oyo bino bosengaki. Pasteur Vincent na lobi boye lelo c'est la biso différence ya musique zonga 30 ans passé zonga 30 ans passé na musique na mboka na biso na musique oyo lelo différence ni nezali et ça différent makasi papa différence zali parce que c'est la musique o bato babengaka musique mondaine maintenant na benga musique populaire différence parce que musique ya kala ezala ya mukili oyo kango ezali ko édifier bato. OK, papa flamme bande ko bani bisanga na za kinwa yo ka nzembo oyo zamba o zamba zamba nani yakela yo ngo zamba zamba mokili nde ya nyama zamba eko bokola ka bibwele osomona. On a chanté que pour la forêt. Alors so bazombela zamba mutakeli zamba zanani esa nzambe ti do bazo pe ko glorifier nzambe parce que eza eloko nzamba kela yo ka sunzembo yo so fele palado kumbanga malembe nazali tata ya ba mama ya bana sambo tika na bokolo mokumbi ya taxi kebakadiye milimo ya batu osimbi na maboko oyebi yango moboko ko accompagner ngai. c'est un péché ou bien ça lisumi na sali lisumi na sali est-ce que ko yemba nzembo wana ezali sumu ou bien ça logique il y a ezala banzemba bonne morale ezali neti wana oui eza chanson bonne morale lisumi za wana eza wapi libala o libala tuna sango mama eza ba c'est bonne morale wana ya nani ya frère na Redia Misi. Oui na epi ko nga Redia Misi mingi pasteur nani ngale maza frère na ngati pasandeko mais comme frère na ngam ko lobongo la motema o sepelaka na ye pona nini parce que la mona ki aza mission moko aza na mona ki aza vantarte aemba banzemba ba bêtise te moko susu bandeko na zoka zo manzembo na télévision bomengo atankala toko zwa lokola bango
ozomona aza ko encourager muto atande lokizwa bomengo lokola babartu mususu bo bazongo basimba suta na Yesu te eza basoso moko vrai ozomona ndana lingaka na tina ndenge wana mais aza frère na ngateke parce que nana comme frère en Christ était mukolo ready ndalo pese mbote mingi akoma frère en Christ wapla koma frère dana ba ko fréquenter chaque jour parce que na sepela kanai ozomona musique ya tango akala to zona mukeli na lelo différence ali na ba thème baze ko peta ko sami banzembo ya eza ko pesa bato éducation ya malam même ba luambo même ba nini yoka nzembo matata ya mwasi na mobile sila tena mokili mama ngo eza banzembo ko ya bonne morale likamoni nzambo sa so mbelto sala kabasi bango baliaka balataka biso mbulombo maka pantalon moko na nzoto etoboka kutu vraiment est-ce que ça est lukuta nous to sala ngo pona basi donc ce sont des chansons vraies soki okuti mwana mbanda bokola malembe bazua ya mbanda na yo bwaka pembeni bokola bano yo eza mabe nzembo za nzembo eza mabete osomona donc banzembo ya éducatif ezali oyoki yango pe boye epesio moi ezongio moi muke bomoto parce que nzamba azaka na posa ya mutu te mais nzamba azaka na posa ya bomoto ya mutu ebonga pour mutu aza na bonne conduite nete soko zola nanga malamu donc c'est ça alors so toke côté ya nzambe banzambe pe akalizai ko édifier batu ebele neti nini ebele talatina ngai nalingaka nkolo Yesu Yesu azalenga bomoi apesi ngai esengo mente kitoko comme pasteur voilà yoka bondela na kombo na Yesu la rino mvumbi c'est kitoko mo malamu nzambo pe mpe bimisaka Biblia mokanda ya nzambe fongola otanga passer wangata pese mbote mingi mo nzambe kuta corriger ngai fongola otanga pe okanisa Biblia mokanda ya nzambe fongola otanga pe ososola kebo oyo tinanga na tia voile kinga wa voilà parce que na moni ozoyemba kitoko aseke oyemba ka pe parce que naza pe chanteur na pe na imba kana na chorale ya Mwinda Bilenge ya Saint-Pierre et puis là ko imba pe no c'est face à face omoni ba jouer banane nazo pesa d'ailleurs grand prêtre Mangobo mbote mingi Mangobo no pese mbote makasi na poto na kasa kolanda biso aki pe mikona Kinshasa basaki émission na mwasi langai nzamba pambola ye donc ozomona banzembo wana ese banzembo za ko édifier ozomona ngana kendela waku na kobosa na ngote pona ngana mbona kezali meilleure chanson parmi ya ba chanson chrétienne mususu nandimeli nkolo Yesu moteme komi na kimia na kotikati na Yesu na komekela mwasika voilà wezaki na tambo chichi ezaki komposa tambo chichi mais mutayemba ngo zalaki rino mvumbi tozoka banzembo moko yo moko yoki bobi vraiment ezo koto na présence en Nzambe mais le nom moyen était l'homme naka gele abed ashur boss nani bon mandala boss do ba tubwa ka bango mena wanze manza parce que au bois qui déjà nani abed ashur te na bois qui était mais na peso pesa d'exemple banani ba yo kana so lo ba to bosanaka ngasi ko so sala émission na zo ba makambu na s'incarna kana rolo ko la batwana mais na ndemo na lokola bango ndengo zolo ba bonde basalaka menga na sala yango te mais abona na concert moko boye namona musicien moko boye ayembelaka nzambe azobwaka bakombo oyo otangiananga na otanga te makasi ce sont des païens baza bapaganu mais base glisser lokola bacentre encore parce que fait ça nayebi ke émission oyo na kotombo na kopesa okanda makasi na bibo est-ce que mutu azoyembela nzambe akokota pe na baloge po amata po nzambe atombolaka na ye te biso toza na kati ya sacerdoce royal eza loge na biso eba mutu akobima kuna kende esika mosusu po anini mais tuna bango mponi bakendaka kuna bazokende kuna parce que nesoneke baza bachantre nzambe te obi nzambe moko asponsorizaka bato na ye oyo abengi
nzambe ye moko sponsorisaka bango nzambe soki atie eloko kati na yo apesi yo vision akopesi yo provision na prévision ok apesi yo vision aravita yo na provision yango bakema koki apesi prévision ngo baréserve ozo comprendre mais bango baza na yango te yango bazokende kose réchausser na kozala ravitaye na ka voisin bazomba bafe étranger l'église est-ce que ozo comprendre et puis banzembo ya nzambe ebetamaka mingi na baendroit approprié ebona baba te même ata baconseil basaka naza na concert inter naza na concert boye bankopesa droit d'entrée banini eza makabo nzambe apesaka bato mpo bayembelaka nzambe na sanctuaire na ye batanga psaume 150 verset 1 à 6 bayembela nzambe na balie très haut balie saint balie très saint est-ce que bivette eza lie saint inter eza lie très saint non donc dérapage eza ebele sikoyo lokola bato bandima mensonge passe flamme d'angola sikoyo yo moto oza na vérité soko ye olingi ozongisa bato na nzela bamoni oza jaloux bamoni oza na berere parce que bato bagobaka mingi bamensonge ke la vérité jésus aya alobi boye lindere eyaki na mokili me bato basepelaki na molili vérité yaki na mokili me bato basepelaki na mensonge mwana nzambe akoki jamai kosimba akota baloge asimba bakisi parce que jésus azali plus que kisi toza na sacerdoce royal ezali plus que baloge ya satana voilà Dieu est capable de élever mutu aza capable de bénir mutu aza capable ya comme ça mutu célèbre aza capable comme ça mutu populaire il a tout notre Seigneur il a tout parce que aza na monde entier na maboko na ye alléluia aza na monde entier yango toyembaka il a le monde entier dans ses mains il a le monde ada nango na maboko yo ke pas avancer koluka nini passer flamme baza na nzambe te pe baza bayembi ya nzambe te et puis ya majorité tango yo baza bayembi ya nzambe te ok voilà parce que Vincent nalobi tangela ngai 5 parce que tout liboso na sengaka yo 5 o ba oyembela nzambe na solo tangela nga bango 5 po baza awa na Congo na Kinshasa 5 na Congo na Kinshasa oui batika so mingi te mais sope na bosani yo limbisa bien aimé Denis Ngonde azoyembela mpe nzambe kani na solo nyebi te soki ayembaka kaka eza mwa pasi na Congo oyo sikoyo mpona ntanga bango à part Denis Ngonde na Kisasa awa couple Buloba napesi bango mbote mingi papa Ntumba e mama Ntumba na papa Buloba mbote na bino mingi tomona nako eosala bien nani susu te fona tanga moko azala na poto mama nabi na kin na kin eza mwa pasi osiki kaka na mibale couple Buloba Denis Ngonde pepe kibala baza so ate bakoma na poto eza mwa pasi po mingi oyo batikali wana soko tali boka mbonaka ndele batintin baspiru na balikiliki po otanga bango eza mwa pasi parce que bosala mpela nzambe kani na solo te si bango nde bamitlakala na bango ezobima toza na bato ebele bayembaka bien ozwi paster Moïse Mbiye ozwi paster Mike Kalambai ozwi José Nzika ozwi paster Tete Ndaya tika nanu si comme ça otelema na ke nanga otelema mpo ya nini parce que natangi mpo bayembaka bien banzembo na bango eza koedifie bato ozotangelanga to yo ozotunanga bakestion yo moko omituni question yo moso opesi réponse natunaki yo question yo soki na mibale ndenge so natalisi yo bao mpe bayembaka mpe bien natangi bamisusu wana te yo beke na liste baza te yo otangelanga bango mpo nani na liste na yo to ya nzambe na liste oyo ya ngai eboya na liste ya nzambe lokola mpe naza na kati ya solo abu nzambe bayebi bango te po je le suis de Dieu comme Paul neti banani o nzambe ayebi bango te bayembaka o bayeba ni tanga bakombo na bango mingi otangi wana nzambe ayebi bango te bato nzambe ayebi basalaka baskandale bamitaka na bareseau sociaux bayembaka bagege bayembaka bandanga nayemba gege na mboka oyo parce que bapaye mpe bayemba gege nayebi ke moto ayemba mpe gege mpe eza na nzembo ya Kofelomide gege nayebi yango moyo pena gege penza ya église non de gege abimi abisi pena misu mais c'est dangereux yo tenge bakoma na bango awa loba nakana bango na benda loba kutata José Ntita José Ntita alingaka mpe mingi abengaka ya Vincent
mais on nyonso batikali le reste on tangi ba kombo soki ba mboloko ba makaku ba voilà bangote wapla ba serviteur ba chantre ya Lucifer ya Satana mususu kutu auti na bandeko balimisanga bandeko na banga même terme makolo bango soto mona même ata mama kolo ba yo bango ba bêtise lokola ba wana ba bêtise mususu soto ko sangana mwasi ya moninga ne pasteur atie vaseline wana nani Nicolas vaseline eza en vogue et mon on appelle soutin il faut bungati po ba mureta ba moninga ke muto ko sobenga chantre a utilisé vaseline. Mais bon, mais voici comme le succès. Et ça premier na il para. Et ça qui n'ont pas 1500. Mais le coup ba $10. Et ça pour la monsieur Vaseline. Mais c'est nani? Monsieur Vaseline. Wana nani? Ya taka Vaseline. Wana nani? Yo tumbola ngai. On doit bien actualité à côté. Na yebi mais mwenga na ba kombo. Comme le banana M. Comme le banana M. Oui bien. Tout le cas ba M au mona monsieur Vaseline. Mais ba komba ba emba zebele na mwasi ya moninga sana suksana yile na ngobukisa ngo na mwasi ya moninga no pasteur na biso pe ba pasteur ba sango suto bala ka penza yako to bala ka ba Jezabel mwasi ya pasteur moninga no pasteur fitiringe longwe na ba clip comme ya mbeto ai nzamba limisa pona imite momke Denis Lesi mina za yete fitiringe oninga prophète Denis Lesi mingi ndalinga mingi pa bongo la motema oh mais déjà bongo la motema aza plus que païen aza plus qu'un païen donc c'est batie païen na prophète Denis Lesi ozwanani ha so bati mopanga azana conduite malamu nande konaka Denis Lesi na benge ndeko par amour na ju païen wana c'est batie redia misi na prophète Denis Lesi ozwanani rien zaliye musika acha mo photo kutu na pesi mbote fi na wana le chapera sa mo photo alobi Denis aza pas même kutu na sola ko zala même pas même kutu ata mutu na nzambe mais batebele ba bika na sima na ye ouais bang komona bangwa Denis ala taba ne mitano to 10 sala ba koma basala nzambe ngana mais bazali ngana ko benga bango et puis ba vrai ba la kutu ngana ko banga nzambe na bota bano ba banga nzambe ba sérieux ko le kama mingamu na ko tanda bango awa etala ya abenga ta 5 est-ce que nenga zana bana te na ndimite basa wapi sasa bana molimu na kivantara asala kana ngo wana menda tanda ka bango nzeta mabe ko botambo malamu te jamais ça pratiquement possible ko la kumisa ma haleluya pour ba kama kama solo nzeta mabe nzeta ko tengama et ko ki jamais ko bota nzeta za tout droit jamais passer flamme d'Angola donc ba chantre so wana excuse mingi ba benga ma pensate mais ba nzembo na bango ba beta ngo na église côté yo kambaka nga na église nga na kambaka soko tuna même ata mosakolo wangata ko bisa yo même na ndako na ngai okobenga madame na ngai même ba lo valable oyo nazala ba nzembo susu na tango croix na beta ngote obeta ngote po ani eko posséder yo na uzona ko mali ba pas maintenant uzomoni ma vaseline oh passer flamme mulimo vaseline oui tika na vanda passer flamme ba tika na mabene na ngai nako ka banzembo no ya nande babina kana boy soki ni nango nini na boyale lobi na comme na molimo wa vaseline onction fraîche wana onction fraîche wap onction vaseline vaselinac onction vagelinac vaseline banje yango banzembo atumso comme ça patra kindu taneti ser wana oyo soki zawadi soki nani aza chantrete aza chantre no tande ngabina kaloko na nyoka orke aza molimo mabe c'est une aza démon c'est une déesse de la mer aza l'esprit sirène katinai nete sombane moi c'est bon ako meto vanda kalibala te il faut baboya ye chantre de l'Éternel mais aza l'esprit moko ya mabendenge wana mais soki sikozo ka banzembo na ye on donne ce qu'on a na ko peso ko ngana sana ngo soko zonda be mission na ngana sana nzambe te ole memo na repentance et memo na makambala ko memo na ko pengwa c'est ça le problème ke bala ba chantre wana soko banzembo wana na conseiller tika mais ils ont un téléphone na ngai banzembo ebele ke tali yo donc na fa sango
etali yo soki otiki yango etali yo me ngai napesi yo conseil tanke moninga no mosali ya nzambe mpe ene na yo boma banzembo bato mosusu eza na esprit vaselinaki. Ok, pasteur Fessa na ozongela yo na dédié émission oyo na évangéliste Ange Mwamba l'ambassadeur na Paris. Ah, na lingi mingi. Pesi mbote makasi. Évangéliste Ange Mwamba na Paris. Mikiliste, nzamba pambolo. Voilà, na dédié pe émission oyo na Frida Kapalala, la star de la France, maman na prophétesse Victoria, la star toujours de la France et Riteka Songo Mokonja Bruxelles. Pasteur Fessa Makela, na lobi boyi. Bayembi oyo zo boya, lelo se baye na dimi ba pesa yo okozwa to boya. Bon na ebinde bazo zo la mbongo ngoti. Parce que mbongo za na couleur te. Parce que ba mbongo to zo na église na biso ba dim na bo frand, ezapa na moi support hotel hein? Ba pesa pe $20 à changer ko pesa 2000, yo frand ko pesa $10, tout ça va ni. To e bakate. Soki nzamba touché motema na ye alobi ke nanga ne pesa pasteur Vincent dim to na pesa ye action de grâce comme l'argent n'a pas de couleur na ke boya te ko foko za wana ozo po pambolier. Oh mais oyebi ko pesa na ko za na via certification eza deux choses différentes. Ezala wera ezala kofelo mide soki bazo pesa bibebi pesa et que pesa melayo mais a dominer ça zo pesa o minga comme dominer yo te nga ba dominer ngati ba ba dominer te jamais ngam tsa somela nga Range Rover za mutu ka etalu bato mususu ti ba okufa ba otiko tambola na ngote mais bato yo se boye na batambola na ngo nga sa tambola ngo liboso na bango o tambola liboso na bango na tambola ngo liboso na bango o yiba tsa ba photo à la prochaine émission so ki ba tsa ba photo nzamba pesa nga mitu caché mais soltango mutalingia a déraper aba no sala makambo contraire ya oyo nzamba bi na salaka na sepla kite na zongi Range Rover na na zongi sango parce flamme ngelo ko moko te na kiko paniquer nga na sala mukili oyo parce que na botama bolumbu na kozonga na mo pantalon kaka moko yo mo olobi na mission tu ko leka côté o côté na chambre na ngai o mona ki ba moi biteni ya bilamba nzamba pambola nga nango mais ba tout so ti ko dondo nango na ko kena ngote o somona na ko buma nzoto nga te pona biloka mukili bible bi nga boye soki boza na eloko ko lia na ko mela na ko lata ça suffit pour vous ngana se contactaka na ona za na yango papa flamme so na bina kotsa ba makamususu obi ke na lobaka bien j'ai l'art de parler so bina kotsa ba magui na kotsa ba baji na kotsa ba makamususu parce flamme non ça la plus que ça mais na ndima ndenge nazali pour so batela molimo nanga mukola suke bunga te après ça va ko te abatu ko bikisa batu mususu yo moko taneli felu c'est très dangereux. Ok, voilà. Eloko ya malamu eumela raté. Alléluia. Tu tikali na des questions kaka pona to clôturer. Alléluia. Pasteur Vincent. Papa. Na lobi boye tango ba ye ko libate yaka. Officier moko ayebisaki bango lobi ke na nyonso o bino botei na ndimi kasi to sala nini acte 16 verset 31. Skoyo etant que yo za pasteur, oza dans les bons, ozali wana pona ko fandisa fondement ya Christ. Oyebisa nini na bandeko yo bazoyembela nzambe kasi baza ya kobunga. Il y a aussi une sœur aimba nzambe kitoko mais totanga communauté Lola Leonardo. OK. Wana fin. Yoko album na yi. Yaka na libanga te o sentir que sonini ngai na salite. Pesa libala Rabuni. Mais nzamona c'est terrible. C'était nzamona eleki banzambe bele. Tchaka so tinzamona tanzama ndeko songolo. So tanzama eleki banzembo presque na majorité. Wana so yo ko so bikisa na bato. Juno kanzembo wana. Non. Mais le monde ba meminga na kena lola. Voilà. Na yembeli, na lateli, na bota serango, na te. Nzamba zalo umela. Nzamba zalo kumbasa kitoko bongo, babongo le motema kana solo, pe baso makana solo. Est-ce que mbona moso observe Lola Leonardo? Okomona mutaka nayi. To baza ko se respect. Tala kaka biema. Tala bineli. Malembe, po ba dance pa. Bineli abana nzambe. Abana nzambe.
temetebo moinanga otangizaki nazaloba elonga kata c'est biso ngade oyambite ngai voilà c'est l'ambiance talascope talabana nzamba ndenge wana yo comparer na ba non tu sens que une azali affranchi dans le Seigneur. Une sœur en Christ, race nangai, ndeko nangai. Lola Ronaldo. Tala suba bana basusu na bose ba yembi mususu la chasa. Balem sangai. Bakunda sister. Basa modèle hein. Nande banzamba ba yembi susu. Basa modèle hein. Jouna mbaki bona mission les témoins parlent na canal kin. O ba fona tala bango boyeko, posana ya na yamba bango, na mema bango. Soki na lia bango donc basa modèle hein modèle bon babiki na clip moto la taka mabe to la taka bafumba et be tsa bato mabaku mais tu veux que changer la télé peut te changer clip OK omoni bana nzambe mais tala beauté baselo bazana ngona na tala nzoto nzambe pesa bango ba na basi solo oya ko defa teke azomne ne pas olia babilia ali azomela babimela mele bivimba vimba te nzoto original mais tande ba se respectaka yoka ba voix yoka ba nzemo na bango mais bango ba bela diamba te afayemba bakunda se ba zabra bana nzambe ce sont pas des sœurs convertis lavés par le sang de l'agneau ba sa ba race na biso pona toli ya ko pesa bato zomela nzambe mais ba sa na ngambo ya voisin ba se repentir lokona bazo simba kombo a Yesu ba na pe modèle ya Jésus na modèle ba Pierre ba Paul na ba Jean. Parce que Paul a dit soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Okay. Donc, bandeko wana batika loyenge, batika surtout kindumba, batika yango, batika ba fitiringa mbe. Non mais la masanga. Ba masangu to kolobate. Batika ba makama pamba bilo makama mokili po ba benga po na ko édifier batu bongo le mitema batika la dans le Seigneur basa nzambe kana solo bon no so mitaka na bango makama na bango ba mabebimi balata saki bava na se so bateya te ezate ke ba ta saki ya farinte bateya te saki ya ko mikitisa bateya te pendant combien de temps yo pesa non selon idée no ba ko fanda pendant combien de temps tenga na ko suspendre muté parce que nzambe te mais bami kitabati kandege David atikaki pendant quelque temps ba se repentir ba yambole pa et pa ya nzambe ke to sala ki mabe ba zonga la misana bango s'il vraiment baza ya nzambe so ba moni ke baza na ya baza ya nzambe te batika misala nzambe na ba kolo nango nzambe abenga papona voilà on est qui dernier mot ya pasteur Vincent Makela na accordé ka 5 dédicaces au bois capona to clôturer émission na pesi mbote pa ba na ngaso na poto le mona boka mne za te tala encore l'émission abonne na tanga bakombo na pesi mbote pa ya ma bien-aimé mon cœur mon jambe mes jambes ndenge ndeko mo baka loboko na ngai liso na ngai yeso bilusa asi ma bébé makibe na pesi mbote mingi yene mtosa pona na benda baboto yo pona liaka moi safu moi ni nzamba pambola ye na pesi mbote mingi pa ya mon fils chéri Mosali ya nzambe munene asa modèle Pasteur Gilles Wangata na benga ngeli pasa na nzamba pambola ye pe na pesi ba na nyoso tu ya poto mbote na mwasile mama biomba une femme modèle nzamba pambola ye pe na pesi ba na nyoso mbote o ya poto mbote mingi na famille na ngai na pesi bango mbote mingi sans oublier mbote mingi pas l'homme valable ozo fumer so za réalisateur na yo moko Pasteur Flamme d'Angola nzambe aleka na kopambola. Voilà, on est là qui pasteur Vincent Makela vraiment aux acquis continuité ya émission oyo bosengaki na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na ndeko na biso Cédric Makela l'homme valable grâce na inde bokutala ba image oyo impeccable na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles François Masuki di prophète Conde de Paris na pesi bambote prophète Conde de Paris ba coup de chapeau na pesi mbote na Frida Kapalala. Conde de Paris au pesa kambote wana ngapona bi malamu ezali Conde sacerdoce atakate to Conde mususu yazali pena véritable prophète Conde de Paris donc yazali homme de Dieu pur bongo faux prophète Conde de Azara tenga na lobby
Pasteur Vincent Naboy n'a pas polémique. Ah, ce que yo boy polémique, moi ça n'a pas polémique. Au moins yo, madame, nous avons pas bon. Voilà, merci. Prophète Condé de Paris, Boba la maman Bijou Condé, Bakou de chapeau, on a fait Simbote na maman Béné. Au pasteur Vincent le Bara ma bébé. Ciel ouvert, lève-moi nique, mon anzambe mongani. Loboko na tata, ese moi minikola balinga mina ye. Ciel